soit moto alali malamu akoko lota na ye, soit akoko sala ndoto ya malamu, toko makoko sala ko chômage. Vous comprenez? Je pense que bande qu'on a biso FCC na bandoto na bango bako sala ko chômage du jour au jour. Bande kwa na bako panzaka biloko na ba réseaux sociaux na ba province bisika bazako kende o ndeko Joseph Kabila kozonga na ebonga akozonga na ndenge nini. To comprendre biso moko ke omoni tango bakendaka na kinga kati lokolo bazo kende pas Saint-Père na milongo batata mibimba to comprendre penza que maye les autres à la penza ibelete. Nous les Congolais, nous les membres de DPS, on a besoin que komona Kabila en vie. Tolingi Kabila kufate. Mais bande kwa na bango moko bako tindika kaye na liwa. Bango moko bande ko na biso FCC. Bako tindika kaye malembe. Pona ne ko créer parti politique ceux qui bozali na compétence ya ko gérer mboka te. Très chers internautes, Binoban Sobozo, Kalibako, Kouandapso, Kobeta Masolo, Yamboka. Alors, les lots Koutani Kobeta Masolo, toujours il y a RDC politique, il y a Congo, les lots commis Masolo sur retour, il y a Joseph Kabila. Déjà, Ndeko FCC au Bazana, la province, Tolandaki Ndeko Claude Nyamugabo, Oazadi ministre environnement, na Kolo, Zalobi était Bango na FCC Bazako travailler au Barana le poto cogité pour na Kabila Zong en 2023. Peto Yukaki Banyungu Nyungo Bongo na Mangomba Lingo. FCC. Est-ce que Kabila ko kozonga pena en 2023? Est-ce que kozonga Kabila lelo et lo koniza ko pesa bande ko FCC rassurance? Est-ce qu'ils a peut-être l'un des points clés à accord FCC na cash oyo ngai na bino to ebité ndengo to ko so na mona mboka Jean-Claude Mona za bongo cadre à UDPS mona mboka Jean-Claude Mona. Bonjour et bien. Bonjour ndeko journaliste Lionel Mona mboka. Alors, masolo ya mboka o babaka politique comme pena elengi. Lelo bato Kabila, bato FCC, bazali o kotinga mete Kabila zonga na 2023. Ba baza ko travailler sur yango zonga na 2023. Tolandi Kabuya lobi bon, bango ba défisaki bango pouvoir te, bango ba yoka na FCC te que non, ba kopesa bango pouvoir na 2023. Mais réaction au moins na mboka, tango bato FCC ba ko lobana assurance nior so que non, bango baza ko travailler pour na Kabila zonga na 2023 ezali nini? Oyebi mutu nyonso alalaka azape na droit ya kolota ndoto eza pona mutu nyonso oyo alalaka malamu so mutu alali malamu akoko kolota na ye soit akoko sala ndoto ya malamu toko makoko sala ko chômage. Vous comprenez? Je pense que bande qu'on a biso FCC na bandoto na bango bako sala ko chômage du jour au jour. Baza ko rêver biloko moko ezali ko sala maté. Tango bako lobake mwana mboka Joseph Kabila kozonga na pouvoir na ebité akozonga par quelle magie? Constitution ya mboka na biso o bango bakende ko salisa pas ba belligérant pour vendre na ebonga libela na libela et lobi que mandat ya président de la République ezali une fois renouvelable, c'est-à-dire mbala moko au bandeli ya mibale soki esimbi esi soki esimbi te okei mais mwana mboka Joseph Kabila asala ki mandat ya liboso ayoko sala mandat ya mibale donc pona ye na constitution ya biso donc mandat na ye esili azali lisusu na ndingisa ya kozonga lisusu na ebonga te lokola tata mokonzi ya ekolo donc place azali akei na retraite honorée au balobi sénateur à vie donc atikali une personne honorée akoki ko bouger lisusu te place azawana. Donc selon la constitution nabiso et lobi nango bongo. Donc place azali wana mandat na ye esesile. Nazo ebate bande kwa na bako panzaka biloko na ba réseaux sociaux na ba province bisika bazako kende o ndeko Joseph Kabila kozonga na ebonga akozonga na ndenge nini. To kende pa soki balobi kende ko Joseph Kabila ndenge bako tindika yeke ba violer le sous dispositif constitutionnel po azonga biso to kotika lako violer constitution mboka te. Biso to kotelemela ka constitution mboka. Tant tozaka libanda basala ka troisième mandat te. Maintenant biso tozana kati ya Bokonzi awa na présence de la République troisième mandat bango baya ko Joseph Kabila et ko simbate et puis tango bango bakolo babongo ezali bazali komi finga bango moko bazali komi finga to comprendre biso moko ke omoni tango bakendaka na kinga kati lokolo bazo kende pas Saint-Père na milongo batata mibimba to comprendre penza ke maye les autres à la penza ebelete les autres à lebelete pour na nini parce que comment ça fait-il que bozana mangomba ebele o bosangisi bosali ngomba moko ya munene o ebengami FCC na mangomba na bango nyonso wana bazali na muto azali capable na bwanya o ya koko kama mboka tie ezali ingir donc c'est-à-dire basimbisaki Emmanuel Shadari touche basimbisaki tout so bango bayibi que aza il est incompétent selon idée na bango wana c'est-à-dire on devrait redonner encore chance et pas ya mwana mboka Shadari a continuer parce qu'il a salaki score asaki score troisième na élection na mboka na biso ezali mukete ta mususu bako sala malamu eza ebele bako sala malamu ba remonter
que lelo peut-être akokozwa chance ya kokoma mokonzi ya mboka, c'est-à-dire yo muto ba matisi yo ozongi lisobite a ngaite ngana zonga kaka sima mulongo, au comprendre que ça injure. Et ça injure bango moko baza ko mifinga sans le savoir. Vous comprenez? Bazo sala semblant intellectualisme mais bango moko ba yebelo ko baza ko sala. Donc mangomba wana ngako senga na bango ekufwa batika la ta ba militant ou bien ba membre sympathisant ya PPRD parce que tout le monde que potentialité ezaka na PPRD. C'est-à-dire ndeko Joseph Kabila lokola tika ki ebonga soka linga zonga lisu, c'est-à-dire ba mangomba nyonso na ya ndeko nangana lingaka mingi kokonyangi yepe azata na capacité ko koma ta mokonzi mboka te. Vous comprenez? C'est ça injure. Injure na ba parti nyonso esangana na autour ya FCC, c'est-à-dire loko na ekufwa Kabila sala nano parce que et mosusu sisaki ma kanisi na été to ba projet na été azali na ya malamu peut-être pona mboka pona nini kaka ndeko Joseph Kabila, pourquoi pas Kokonyangi, pourquoi pas Shadari, pourquoi pas bandeko nyonso bazana kati ya PPRD wana ba muyeji batu nyonso wana, pourquoi pas bangote kaka ndeko Joseph Kabila oyo asali mboka na jeunesse na ye mobimba ti lelo akoko vanda kimia te akoko pe bandeko balingi kaka biloko yango nde tokoloba bazalaki ebelawa tango Kondo Marshal Mobutu akenda kufa na Maroc tomonaki nombre oyo accompagnaka ye yango nde bango pe bazolinga basalela ndeko Joseph Kabila. Nous les Congolais, nous les membres de DPS, on a besoin que komona Kabila en vie tolingi Kabila kufa te mais bandeko wana bango moko bakotindika ye na liwa bango moko bandeko na biso FCC bakotindika ye maleme pona ne ko créer parti politique ceux qui bozali na compétence ya ko gérer mboka te. Parti politique ba créaka président ya parti politique na nenge parti e fonctionnaka azako se mesurer na président de la République parce que parti politique est national azako se mesurer na président de la République, secrétaire général de parti a se mesurer comme premier ministre, vous comprenez? Mais ceux qui vont créer ba parti oyibi que tokozala absorber na PPRD, mais pourquoi pas créer parti politique? Ça ne sert à rien. Biso na IDP to biso to kotikela ka ngene kiti ya bokonzi na liete kaka biso ba membre ya IDPS fils IDPS ils égoïsme mais ça le roi PPRD tout ça na FCC lelo tant bobo kotikela ba liete bo bana na IDPS ils appellent le roi na FCC lelo PPRD na PPRD biso na IDPS to kangela ka batu biku kete ba kende ko déposer ba candidature au monde ba lia na biso na 2023 ba lobi ke tozo kende ko déposer candidature baso ko kena bango baza libre. IDPS biso to votaka président na biso na congrès. Mais ça la ironie bossa la rapide. Toza ironie bango qui ne déposer mais biso mo to bi ke base to tie bango déjà code que non base va voter mota IDPS. Mota IDPS biso moko tozala ka parti moko tozaka libre. Tozali to tikela ka ba parti nyonso basala ba choix na bango. Choix na biso ezande ke mandat tata mokonzi mboka élection commune na soka yende kandida na biso na 2023. Ce qui 2023 mandat ke sili tozana kandida mususu. Biso tokotika te parce que toza parti créé pour tout gérer mboka. Objectif ya IDP c'est gérer ces pays ici. Ce n'est pas que to bando sala tuba kinzonzi moko ya muke to pesa na nani. De Kabila kozonga po bana batanga to ya classe ezaki belé ya bano basala ba diplôme. Po dokola de Kabila zalaki gratuité zalaki. Lokola de Kabila zalaki atikelaki ba soda 8000 francs ya ngonde mbongo ezali. De Kabila kozonga parce que atikaki corruption ebele na kati ya mboka za malamu. De Kabila zalaki au lokola bazofuta mbongo ya mboka ezofuta ba Tanzania. Donc mandat wana ndende de Kabila faut azonga. C'est ça. Ça c'est l'opprobre vraiment. Ça c'est jouer avec le peuple congolais. C'est jouer avec le peuple congolais. Bilan Izanine à 18 ans, Yandeko Joseph Kabila, bilan Izanine. Mitigé. Il n'y a rien de spécial. Si mitigé, c'est que ça moi bien. Sobi mitigé, c'est que ça moi bien. C'est que ça, il y a ma bezali, il y a bien pesali. Mais Boulinga Rotan, il y a bien teka, il y a ma je peux dire que mitigé. Mitigé, Zali. Parce que Tozali, na bande de suppression à dette, il y a PPT, point d'achèvement, ce qui, les pays, les tobimans à dette, pour la Kabila. Pour la Kabila, on va faire la Tanzanie, on va faire la Lanzala. C'est ça, il faut que Kabila zonga sur ça fait. Mutumusu ça connaître na PPRD. C'est-à-dire bato yo soki Kabila té na élection 2023 bazana candidaté. Moi na mboka Jean-Claude Moina. Lelo FCC na lobby baza ko bango avec assurance na conviction que non Kabila fazonga na 2023. Ozomona te peut-être l'un des points clés à contenir accord basala na Tshisekedi ou peut-être Tshisekedi a bombé la bino bande ko UDPS to bazo babi pété parce que l'autre lelo ba to belé ba senga contenu accord on ebi mama lelo pe to bi contenu accord en oté tozali na accord ya Likelembate accord signé Nandeko Joseph Kabila eza Likelembate
ezali pe accord moko elobi te ke tango oyo akozala bokonzi sima lungwe mutu mususu akozonga Kabila azonga na accord elobi nani ayebi parce que ngana yo toyebi accord wana te na yo cadre ya UDPS nanga journaliste toyebi accord. Moi je suis en train de vous expliquer et puis je vous rassure qu'il n'y a pas un accord qui existe Kabila na Félix Antoine Tshisekedi. Vous comprenez? Accord égalité. Élection et salamaki awa selon volonté à constitution. Et les Congolais s'expriment qui? Vous comprenez? L'élection est salamagate pour une idée y a accord. Non, accord mon côté est politique, accord mon côté est juridique. Vous pouvez prendre l'accord politique aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut balader à tout moment, qui n'a pas un soubassement juridique. Donc c'est-à-dire comment nous allons nous accrocher à un accord qui n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. S'il y a un petit accord rangement politique dans ce sens-là, mais compte tenu à ce que moi je sais, il n'y a pas un accord au le dans le sens que en 2023, Ndeko Félix Tshisekedi, président de la République, à Lungwe, à Zongi, c'est de Kabila par quelle magie, par quelle disposition constitutionnelle. Tout ça, c'est conditionnel, ce qui est contenu à accord. Pambaté, les accords wana, le qui Jean-Marc Kaboun, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont grâce à accord wana, accord basalaki nabandeko FCC. Les grâce à accord wana, les bozana ba kambi na ba institution. Les grâce à accord wana, les bozana ba ministre na gouvernement. Parce que ce rendement il n'y a pas cohabitation avant na ndenge na ye akamba ba ministre azana ba ministre na ngeza la bienté. Les accord wana bosala nde au moins to vivaka ndeni. Au moins to saka na coalition. Mbuzaka na coalition parce que pambate lobby loleki Tshisekedi bakutana kina Kabila. Je dis ceci. Bandeko basali biso basala ka semblant ya toza na coalition mais okande comportement isa ya cohabitation. Vous comprenez? Le comportement c'est pour la cohabitation parce que quand vous êtes dans les coalitions, vous comprenez? Bino bozozo majorité na bino bopesi na tata mokonzi mboka mais bango ba se comporta bongo te bazo majorité na bango etikali ya bango moko na Assemblée nationale président de la République reste avec institution. Vous comprenez? Il n'y a pas machine moko qui manipuler politique plus que l'IDPS. Non! Parce que l'IDPS, formation, quand tu es encore à l'IDPS, moi, même à l'âge de 17 ans, 18 ans, aussi comprendre c'est ça la difficulté na bango. Bango batumkende bazo comprendre la politique, c'est dit les cadres là, les cadres universitaires. C'est sûr que bango batumkende va comprendre la politique. Vous assure. Nani wapi? Na FCC. FCC eza iloko te bango ba mifingi balobi ke tozo kokateka Kabila ndiazonga. FCC eza iloko ya lukuta. Eza iloko moko conglomérat des aventuriers. Eza ko so bino tango bango balobi ke non. Biso tokotia na biso Kabila. Tango balobi ba poni na bango ye balobi biso tolingi na biso ka Kabila ou rien. Eloko ni neko sa bino pasi. Bino se préparer pour na belle élection pe. Biso bozo banga Kabila sera de ses candidatures à l'adversaire na Fachi. Toza na adversaire te. Bandeko soki ndeko Kabila on suppose que lelo a passé candidature à candidat président de la République. Congolais a voté pour que là c'est qui ofele. Congolais a voté pour ba soda ba bandeki ko salaire ndenge sengeli. Congolais a voté lokola détournement izalaka te na règne ya Kabila. Qui muyibi nyoso ba mbongo na ba banque ba code ba compte qui dit parallèle na BCDC ba ko voter pour na makamwana. C'est ça. Non, la population n'est plus dupe. Vous comprenez? Aujourd'hui, la population n'est plus dupe ya kolobake. Tokende kokosa bango. Quel est le discours? Oyo bango bakokende na la campagne bande kwa na bazo linga bakbetisa ndeko Kabila akoya na nenga mabe. Na élection zo ata peut-être ata 10% inutile. Donc c'est avant na qualité na ye. To déjà balamuki ya webi. Bakola mukate balamuki bazako sa déjà ba. Balamuki wapi? Yo kanisi ko kende ba kende ba 10 000 francs ba 5 000 francs ba moko bandima kao. Babi to pesa ka batu mongo na marché. Imaginez-vous que bolongoli mutu na ndako na ye bokozo c'est les transports azonga na ngo balobaki ngo bango moko na landa bango. Il parti za na mbongo na yango. Ba militant ba bon. Tozong samno makolote. Tozong sabino. L'achat de la conscience humaine. C'est l'achat de la conscience humaine. Vous comprenez? Parti, il fallait membre de ce parti à la volonté d'abord yeboko ya koyeba ke nazo tambola nanzela nazo loba na kosala boy pour na parti na ngai. Dit bena moto ko payer Alexis journée moment pour na 5 000 francs. Le 5 000 frezani na Congo. Et ça c'est qui monte ma volonté pesali. Bango moko ba pesa ka volonté zate. Bango ba somba kande ba yeba ki bien que oyepoti na bango zali. Toute la population pauvre
tant que vous en avez besoin, tu peux c'est 2000 francs. C'est ça pour te baser là. Toute la population pauvre, au moment où vous avez besoin de la population, tu peux c'est 2000, tu peux c'est 5000 bakoya. Mais ce qui est beau pour la population, c'est-à-dire pour disponibiliser la population, c'est-à-dire quoi? Pour pécier Moussala, population a eu Moussala naïe, à quoi il y a des blocs en été? À quoi il y a été? Moussala combien vous péciez déjà? Oh, papa, au coup comparer pouvoir na bisona pouvoir ya les caté, il y a soi-disant partenaire na bisona té. Tu n'as eu population, ga Moussala combien vous péciez déjà? Biso bande kona biso nyonso ba congolais ba ibaketa combien botongi déjà? Kala mingi te awa tango bazo banda ko monter mituka awa. Bato ba ko monter main d'œuvre ko ya kuna te. Ba société nyonso ezoya na ne oyo avant to koma décembre. Bah quoi engagé, bah quoi na main d'œuvre. Année, est-ce qu'il y a combien de mois? Et tu as 3 mois. Année, est-ce qu'il y a combien de mois? Est-ce qu'il y a 3 mois? Oui. Ndé na 3 mois ba investisseur baroya. Bazoya. Suite il y a ba investisseur allemand bayawa, izanine. Je vous dis ba investisseur bazoya. Suite il y a ba investisseur allemand bayawa, izanine. Ce n'est pas moi de vous dire tout ça parce que je suis pas membre du gouvernement. C'est que je sais, je suis pas membre du gouvernement, mais c'est que je sais que beaucoup de entreprises nyonso zo misala ikozala ibele awa. On dit que les gars na politique, on a la politique il y a vous êtes plus basé sur vous êtes pragmatique. Non, bah, investisseurs. Les investisseurs arrivent. On a eu des contrats tel milliard. On va donner combien d'emplois? Mais sur terrain, boy, tout le monde a bandé bako souffrir, bandé belé bako za diplôme, calamité, bandé belé bako collé, on se dit, bah on a débouché zanini. Nous ne sommes pas des futuristes. Nous ne sommes pas des futuristes. Tokutaka biso tokuti mboka ya kokufa. Possibilité mon côté il y a qu'à faire engager les Congolais et Bakino au Bazova na Kisasa na Misala. Possibilité le système était verrouillé par nos amis là. Il y a les par exemple quand il y a OGFREM. Tala Batuyon se engager na OGFREM kuna. Mais est-ce que a fait d'offres zate? Et quoi ça la monté? Na entreprise comment qui ngani DG batindé batu PPD batindé batu na bande kuna bakui kuna misala yo kanise ke migonyo so bon bimo sala ngo bezanga bon partout na cash bo sala ngo pe to changer système wana. Yo na cabinet ba ministre bilé ba UDPS bazana ba militaire ba bata UDPS bazali. Julio Makile aloba na Top Congo oui ezana ngo nini ezala. Mais UDPS c'est la population. Quand comparer IDPS biso lokola net c'est ce qui CCI, ce qui TPI, ce qui AAT. IDPS c'est la population, vous comprenez. Moi je serais vraiment d'accord ceux qui ba ibisinga que batu bangager batu misala koto tomoni majorité et ça IDPS na ko CP là parce que IDPS c'est la population et souffrir lobby. Population bande ko souffrir ne baza kuna sur le parti de masse, c'est-à-dire ceux qui IDPS engagé batu nyos to il y a chômage et zokita. Mais ceux qui peuvent perdre engagé, il y a chômage et zaka likolo. Pourquoi ça la population? Merci beaucoup ndeko Jean-Claude Mona Mona. Totondio botondi malobano ya suka na baimboka nyoso balandio lelo. Baimboka ba tikala na distraction te bande ko na biso bazaka na habitude ya ko interpréter constitution mabe o bazo senga ke ndeko Joseph Kabila avanda na kimia ndenga avandité akokipe ko passer les restes de ba jour na ye na mokili na ndenga malam ndenga constitution est sécurisée et protégée mais bandeko na balingité na sengi na bandeko nyoso ya FCC bayebisa population na bato oyo moi bato oyo ilanda balandaka bango ke bakende ko sa derrière na PPRD. Pour moi je trouve que ça sera la meilleure des choses. Base comme ba militant ba sympathisant on négocier la partie moninga politique à mabebo. Est-ce que na sali PPRD politique à mabe? Mais parce que moi je vois là-bas qu'il n'y a pas ça derrière kunate. Il n'y a non na lobby bandeko ba lobby ke baza ba président ya FCC ba parti où ils ont composé méga plateforme wana ba comme ba militant ya PPRD. Je ne vois pas la raison d'être ya FCC parce que il y a caisse de résonance et ça na PPRD. Vous comprenez tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien, ni raisonnement, ni sagesse, ni intelligence. C'est-à-dire, quand on a PPRD, c'est là où nous voyons quand même que les gens peuvent réfléchir. Pourquoi pas Basengi Kokonyangite? Pourquoi pas Basengi Moutoumoussouté? C'est-à-dire, il n'y a pas la potentialité. C'est une injure. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Alors bino baso bozuli bako ya kolanda biso na nzela ya singa. Merci. To kutani bongo na mbala ya sima.